vient à Bisso Otoeba qui connaît affectueusement appelé Moni Production. A autorité à Bisso Lobby, impression des anini, la maison mère au bateau sur ma tanga. On dit pas Kofi. A Otokufa Lobby à 21h, CGA ou comme maison mère. Viens Moni. Ouais. Viens Moni Production. Ah, on a vu Nangaï, na Kenda, on a vu na Jazz. On a pour la Sinares. Oui, on a vu Nangaï, Moni Production. Viens à son empire à côté à Boulevard. Nous avons 200 $, viens mon cabaret fort, viens mon bien. Ah, est-ce que Kofi Bena Kofi violé? Kofi Olomide Mopa ou Mokonzi, Bogart, propre star. Bana ya ba kosa bizo mukanda ya. Chantal Bolasi. Kofi zananu Kofi asimba tabana nate atusha tabangote pe azape na tante. Ngamu kutu kisinjoka vrai bébé bo vie kuta simba ngate. Vrai chéri nini vrai bébé tala. Sima ko ba ndo kibaza na kotanga bakomola bango kala mingi te. Bando kibaza ba puya ba bango très bien. Na bango ko, no bango ko. Suko Freddy Makambo paza. Freddy Makambo ça, baza ba jaloux. Baza ba jaloux avié Freddy Makambo ba jaloux avié. Baza belé, ba pouye ba pechana, ba ko saka via violé. Est-ce que Kofi Olomide ngobi prêtre le ko la Kofi Olomide vrai jo star kala soit pembe propre tina kati na yebi kutute. Venjo kala soit pembe na ozolo bela no mona ngengini. Tala mwana Kofi Olomide patron au comme na Château Rouge au moins na gare du Nord na binote so ba gare de l'Est au moins na été asa mo pour na kamu na lage to la mwana vie asa le loka jamais basala ka pas détruire mes simbité mwana Kofi te ils a complot à bato ba jaloux ba mwana kaka te ba vie moko ba buro so ba nani ba fana ba c'est pe banakati ba ko zanga te ba jaloux kaka lokola ngana yebi petit wana saka bank singa tala ba porno. Fidèles internautes, salut, merci de me retrouver partout dans le monde. Nous sommes bel et bien sur votre chaîne d'actualité Clébois, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse désormais. Et merci à toi, les boss de la nation, une grande nation. Comprenez, il est une grande nation. Et merci également à toi, la grande dame Pichu Mangaya, merci beaucoup. Et la coordination Clébois Kinshasa, Herman Emporio, garçon slim. Et à la prise de vie, j'allais dire. Et Marcus, merci beaucoup pour des belles images. Alors ce jour, je reçois pour vous un artiste musicien connu. Il n'est plus à présenter, je le dis bien au masculin parce que je l'appelle affectueusement Vienjura. Allez-y comprendre, je reçois pour vous Vienjura avec qui on va en parler avec lui. Mais avant d'y arriver là, laisse-moi remercier l'éternel code mondial, les seuls et l'unique code Yambokaya Willy Mouchini via Petinae, Fondation Willy Mouchini déjà opérationnel. Et merci encore une fois de plus à toi Kenny Mbumba Armelour, mon ami personnel. Merci les patriarches, Georges Dikouma, Sonia Mbeli, Obeti Likofemuni Yango. Et merci également à toi DJ HB, professeur de musique à Paris, Henri Boketu. DJ HB, professeur de musique à Paris, Henri Boketu. Alors, comme je l'ai dit tantôt, je reçois pour vous Vienjura qui je l'ai salué déjà. Bonjour, Vien. Bakali, Prince Calais. Non, qui m'en trop. Bien azali. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup de Mingi Bakali Motamayele. Le 4 juin. Joyeux anniversaire na Lisaka Bongo à Londres, on a vrai chéri. Mais tout le 4. Il vient de vraiment souhaiter une bonne fête quoi. Bien que quand il y a un anniversaire, on a le 5. Yo le 5. Le 9 samedi. Il y a bien un prince aux Ananega Pacifique au Terna Salle, un peu dans la soirée gala. Il y a Mouché. Bon. Ah, tu couvres la maman, tu peux me dire. Il y a un prince, maman Koufa, mais tellement de Sala. Tu peux me dire, maman. Il y a un bagage de Sala. Viens là la mystique ata kufita kama takufa mama sa dépense batu ba matanga tozo ba transport on en a ipate babi batu ba satané ke venjo za tina cimetière de la communauté na rasu na carte no cimetière ndé tika ravie wile zo bima na ba photographe wana o abiso kala na bazana jipa rouge wa mnene wana en tout cas ça vient na biso toko zanga te place matanga tole la maman na biso vraiment courage fa vira nga Willy Moucheni. Merci vraiment na yo ningo yepena otala Vienjura lelo.
Merci beaucoup Vienjura, tous en Nengue à résidence comme vous le retrouvez derrière nous. Vienjura immeuble bêta maman la surpris tellement moi calandé moi lobby mais na moni pas l'étage bêta. Alors on parle ici que la musique actualité musicale les Nengue ni na zana Nengue à résidence mais na moni orchestre ils ont répété avant que to côté na ma solo on a beaucoup plus mais santé à mouvement se comporter Nengue ni na studio na aux allées déjà. Ah presque bakali to bana mouvement na bino surtout mingi na yo oye ma solo nyo surtout na zo ki kuba album na salaki. C'est mon tour, mais c'est presque balongwaki. Balongwaki, monsieur Soubas va bien que ça va en poto. Bon, on a bandé dans la caca, on a zamoutou, on a roulé mbaté parce que moi je suis pas une chanteuse, on a mbaté. On a mis 30 dans un pour nous aider les jeunes, ou bazana ba talent. Mais bah tu me souviens comprendre ba moté que na zana talent, bo na zana pepe mais na vient jora. Habi bimananga. Pour le lo atolo bilo so que on a mouvement mo boye. Balider do bafula mon souba tout prince yo balider do bafula mon souba tout donc on a zala ouais si katoko kota kuna yo moko comprendre o yoka nzembo ya save la tête tozo salela Mireille Matingo Mimiche la plus belle femme du monde moi son nzamba zo ta ko dessiner moi so bimaki miss na paradis on nzamba paradis miss et puis njoto solo. Mais au moins par rapport à point au foula rabakinda na bango kaka. Moi personnellement j'ai remarqué une chose, aux ala toujours na moté mana au foula ba musicien, au foula rabakinda na bango mona ba lo ba pe mabe po na yo mais biso to yebi parce que to fréquente bino na ba répétition na bino ba séance répétitive tout monde na o se passe mais so ba kei ba lo ba toujours mabe. Mais aux olimba toujours te au foula ba jeune yango. Na ye a na moni ba tasika mais des gros olinga bango affection do pesa bango, je crois bien fidèles internautes ba tala partout dans le monde ba mona to relaxa bango ba image o ba musicien ba répéter c'est dit à quoi continuer au foule toujours ba musicien. Bon naza maman naza umel trop na monde musical to vana ba Koffi Olomide ba musicien bazo kende bazo ya kaka ba okende ba ya kaka bon baza ba bande ko nga mibali baza ba petit frère donc na bi question mutala talent na il faut ko fula on a comprendre à comprendre était vraiment mitali. En tout cas merci à José Toumba à Londres par de presse agence Yassir vient à José Toumba à Londres si vous avez besoin de billets quitta ça loin de Brazzaville en Chine contactez via José Toumba na 00244 740 58 970 78. En tout cas, ceux qui posent la base au Luenda qu'on a Londres, Angleterre, Mobimba ou au sombre appartement, le pan on a Angleterre, José Toumba toujours l'homme fort, agence Yassir, ban à Londres, boyebi des ma solo do n'ingazarawana, bébé Chine quoi, partout aux même aux la France, aux Awapi, aux la Suède, et pas Mathieu Idol, papa na Mathieu Junior, aux la Finlande, et pas Zega de triple nationalité, Angolais, Finlandais, Congolais, pour comment la triple nationalité, le Zega de vraiment éco autant quoi. Merci Ilo, donc tous ces artistes, tous ces leaders. Et ça va tourner sur photo full la caméra. Balider est belé ba changer surtout balider a minene ba changer makasi biso de quoi tous on balider tozo ya sika photo full la ba petit na biso to na choité et bon balider voya moi sikango to mais on a contexte on a parce que parler de Kissinger c'est pas une mince c'est pas une personne inconnue une personne à présenter au moins vous a déjà bon mais là vous a leader mais les pays des gens que c'est où mais ok c'est où mais 7 ans voilà vous avez ta cicaté ouais na ta cicaté bon donc ça reste tant biso tozano ba porter parole ba wera da ba leader biso tano bana biso tano ba surtout vena nga wera sans vraiment quoi zu pas fou les a passe vena mo pas op ba kuba zu et comme petit aux amis musiciens petit bima pour bandi ma batouté les salles font que ba télé au benga ba prince bagal to salle émission yo yebiti yo penek mo foxa ba mise les kaboy kene bo salle émission o lege émission bo kotisaye yemba muki na foule ramakasi ngalo so bat bayi bazule ma ba mise o bana BCBG bana no fuji ba bram ba ngoto bazana bana vient sur ba jino ba lola mwana kaba mona lola mwana ngam na bimisa eti frère Levit bana poto bo landanga ngam na bimisa ina zo ina yolo dimas na olega na moto na okina zo yemba na bi mwana zo yemba bien lola mwana dido yom nga manager na ngam même pas ko phénomène so lo bango ata un jour et ça nga bien ce que vraiment là moi na lo bango un jour et ça nga bien les lots azo via que na ba poto partout pe ba kara danser nitinde aux ala pe reconnaissant ya lo bageno falim tabimisa nani
Tu n'as tenu qu'à simple question. Et ngam tabisanga Koffi Olomide fala bisande. Ongani na sala yé na album na yé na matisa album wana na yé mutu. Na matisa na sala grand boulot. Na yé moko fali. Fali gu fale lengi na sala grand boulot ndi makapeti. Pour bilongo ndi matela sala grand boulot na nini na droit chemin. Na yebaka ke droit chemin on a kichasa ngala tambola banjili ba masina bangaba balemba bazandu baboye babiti ngobila balibongo nyoso tu fali gu banboko ndolo fale lengi zandu kutu chaque jour na otamba na kichasa chaque jour na sala journal télévisé ele kaka na Congo na 18h droit chemin Kisinjora na bungi. Mais pourquoi bah comment on va paramètre dans nos kato parole te ozagi vraiment ta supporter certaines choses mais au moins bah te belé bah interpréter que babi Kisinjora longwe pas fali parce que à boya sommelé moto à cette époque là ils avaient bah 150 000 francs congolais. Non c'est les gars là. Et c'est les gars papa te ma falité quoi. Parce que exemple bah tu me comprendre. Moi je suis Koffi. Comment en actualité ça? Écoute maman Koffi moi vandi wo tu na kuna nga suma mnangote. Mama Koffi utolo bela Koffi ba vient na violer et ça otoyoki vient na violer. Ah est-ce que Koffi bena ko pas violer? Koffi Olomide mopa o mokonzi bogar propre star. Bana yeba ko sepo zo mukanda ya. Lana Chantal Bolasi. Koffi zananu Koffi asimba tabana na te atusha tabango te pe azape na tante. Ngamu kutu Kisinjora vrai bébé bo vie kuta simba ngate. Un vrai chéri vrai bébé tala vraiment tala njoto Koffi asimba te. Bongo banana Koffi pese bango chance ke ba poto ba famille na bango ba fute bango ta billet po ba kisa même pas plus na quartier na tezaka boye mama chance boki ngo beta musique na poto. Koffi ko filonde ni ndako alia ba fana na ndako mama lia moi c'est moko difficile moi c'est ma tata Koffi bono kanyana mutu ndenge nini femme modèle asa mystique asekana nomte mais aimable ezaka ka batu ba petio ba ngaba zo mukanda mais ba bango kenza za juste ba ko futa yango mais toi analyser un tout petit peu ko zo mukanda ko lukango na kombo ya Koffi Olomide tandis qu'aza bien na bango comment on a notre derrière bango c'est comme si bâtiment bo bazala non yebi bazala sima ko ba ndoki baza na ko tanga ba kombo la bango kala mingi te bandoki baza ba puya ba bango très bien na bango ko no ye bango ko oui bata mutuma suko Freddy Makambo baza baza ba jaloux Baza ba jaloux vie Freddy Makambo ba jaloux vie baza belé ba pouye ba petana ba ko sake via violer est-ce que Koffi Olomide ngobi prêtre le ko la Koffi Olomide vrai jo star kala soit pembe propre tina kati na yebi kutute venjo kala soit pembe na ozolo bela no mona ngondengini via traba fashion biso tu yango de exclusivité la sa fashion via la tarande osoko pa baza bana mabene so bana ba ko chance te na vie na bango surtout les gars Anya Anya Star ana mineur te bakosa ki mineur na poto ndeka kesaka to kosa ba mineur ba petsa to ba sosa bango to bakosa ki mineur ba to kala ba kolo kala ya no na comme so vérité presque to za na mila misiki yo yebi presque so boza mwana ndako oyo kota ba wenge to ba BCB to ba quartier te o banga ba to ba ko kama musique ko fa luka mutu ndako na bango te ba yaka bango moko boyeka pa bolukla mwana mama mi makambo bo futa ngonzamba za sister merci na leka Koffi Olomide Julia Florine na mama na Chanceline merci on ba petit sœur mon pa o kabalela mon pa fort merci to zaki na mariage historique ya papi Kenjo la Sylvie Slides de la presse bana Bruxelles bo suki po papi Kenjo akuta Sylvie des de la presse na mobilité Sylvie va écouter na moi cité babala na bango paré na bango velanga Igo Boss Bozenzego velanga propre ya boga roti Londres à ke mariage vraiment les balles c'est ça vraiment botika bango pe makalme baba na robota bana bango basala foyer na bango botika papi Kenzo langa vraiment vanda bien na paré na bango Igo Boss velanga Nzego merci na Mireille Matingu la plus belle femme du monde on toi solo il au garçon d'Afrique. Alors, Christian Kosderen, président à tous les Congolais, Nanenga Etoine Kosi, Papa Nakrifi, Madofin Kosi, Christian Kosderen, encore une fois de plus, c'est le président Dani Chandou, leader de la commune mais à l'étranger, le président Dani Chandou, chinois noir. Merci encore une fois de plus à toi, Tonton Djanzenza, les bourgeois. Tonton Djanzenza, les bourgeois, poté Angos, la main d'or de la nation. Merci beaucoup, la grande nation. Parlez aussi de l'artiste Koffi Olomide, qui, Sinjur, en effet, plus partie au sein du groupe Quartier Latin International, mais à la grande surprise de tout le monde, de la population congolaise ainsi que la diaspora congolaise aussi à l'étranger.
Koffi Olomide a PCO au signé titre mon quatre album ya ba musicien et puis le monde est bouleversé na biso ezala te pe comme wana vient ngana c'est trop na quartier latin ngana bima na quartier latin donc les albums ya suka quartier latin na droit ya Rozanzembo vient nga yemba pas ça la clip zo niveau vient nga oyemba pe au ça la clip. Mais pourquoi pas to changa featuring mo be Kisinjo na Koffi Olomide ba tiolo kwa mise ya groupe wana. Et ça peut être un problème. Tu as toujours un quartier. Attends, dans un groupe, tu as toujours moi dans mon pao. Moi, je suis un leader. Je ne peux pas passer un sens, moi, kilo, il faut pas featuring Koffi Olomide qui s'injure. Et ça, l'album, il y a un quartier latin. Si on a un pourcentage, il y a un quartier latin, il peut aussi partir. Ndenge zali, ma selon on fait mal. On dit souvent bien. Critère na ba PCL ba musicien yo déjà dépassé ba niveau on a dit na lopango na yo tu vis déjà tellement bien par rapport ya ba musicien na so via PCL critère que ava ba yembela yo somela mise car ya bien est-ce que yo za ba niveau na aïe via ça ekabiso so bien kaka et ça ngelo monter mutu asala mokili o ezana ka nzambe ko to ebi via mutu lobite so comme na niveau ninga pona ngato ala ba niveau moko ya mutaleki muninga sana ete mabere mokonzi quoi donc via ça lipeka biso bien etinga pour le moment na carte via pas lobi mutu somela nga karazu nzembo musula Pamela musula vrai chéri vrai bébé babi Rita Zangu babi yende taille la japonaise quand on fait ba niveau nini ba 10 000 balles to ba 7 000 ngaka kara bien na juna nga ba 7 000 ali ba 8 000 ali ngaka kara bien na juna na so na batebele bato ngane ba pesa ba kara ba keti ya ba kara wa mike wana ya niveau ko fa mba mutu te to mona 3 mois kufi nango na njela so kindenge komi beti kwa be chocolat na hata Saint-Etienne wana mona Yannick Bahati vrejo leki ya Hilda Bahati montema ange apocalypse bana Saint-Etienne ya bino ya ngo wana Eli Kambembe vrai chéri Eli nangai yebisa nana mava Lukalamo biscuit nana marva na les fort Lukalamo merci Namala Nadine ma copine à moi na les fort Airways Jean Def la couleur du pain Nadine mala vrai chéri na ba parwana moi soit tanga moi soit jour raisonner na za na Europe na mboka mopano ko sala nini pour l'avenir na ngai ezate basi musuba koma kaka internet il faut ba kanga basi musuba koma musuba ba bebsi so boulot. Parce que Kenny Mbumba basé là-bas, Aristote Saïdi l'international basé là-bas, mon Prince Bakali. Et on est bateau bas la émission. Bateau bas la bateau. Tout ce comment le cas direct. À ça le direct pas finir bateau vraiment. Net Nicolo, qu'est-ce qui se passe entre toi et Chantal Bola? Na biété, chance presse tout l'année. Na mon invité. Na photo. Na ko mona ba photo ne aza makolo kwa mabole. Amakolo boy. Amakolo kwa mabole. Mobali na chobe nga lelo. Ayebisanga Kisinjo Chantal Bola moi c'est ngai soto ko na chambre na hôtel omone ezaka mona moi so mobala Chantal Bola so mobala ko na moi na chambre moi ça longa na couper so te pantalon no pantalon to yé moko moi so mona to mobali longola mais Chantal Bola so ko na moi si et na mobali na chambre alongola couper nzela mona caleçon pour pas mona caleçon était en exclusivité pour ngo l'accent alongola ouais. Une exclusivité que Nimbumba arme l'urgence du coup les patriotes. Si vous allez au Lambala Moko, soit niveau moi ça se banga caleçon. Mais ça c'est très qui côté. Mais à ça mon oiseau finga batu. Un mobile no tu peux vienjo. Tala muto kwa ngaki sinjora. Zwanga vraiment sengela pembe zwanga propre bo. Yeba mo bele sanga kisinjora moi c'est ma bé. Nathalie balexanga photo ne lelo. Avant-hier kutu Nathalie Chantal Bola yo sommes ton finga batu tout ça qui côté. Zano pour sans maquillage vraiment. Zano vraiment sans maquillage. Kocha pena où était. Ozo mnoko kitoko côté ma belle on dira sali ça zo finga batu ma belle kitoko na sali sate. Makolo ma bolé makolo kemba lokola ba jamaïcaine yo ba kimamba on a chance les pics wana. Au moins ça kemba boy. Wata na sensité ozana poto ba ngoma ni ke pour raison kotate. Bozo za ina moya kichasa. Nga ça problème notre Chantal Bola na biote petit ser keba o petit nga bi petit keba basi ba tine nga ba vidéo père na Bruxelles ba betenga ba sola papa la bino manga papa na salaka na boko ba papa ba to mabe na bi tika kombo nga na biote na bi tika kombo nga na biote oza ndemo nga tina lekio nga kizo na lekio ndeza no changar déjà so ameko la ba vidéo papa bango
soit meki na ba villa papa ba na so la songochi ngonya ngochi ba villa papa ba ba tse ba villa papa ba mon papa ba saka na Bruxelles vidéo mo choquant ko ka chanter ninga lo ba vidéo na so ba l'action ba tout bouleversé monoko na poto sa kelo mo côté yikola ta métier petite sœur ça la kelo côté musa lo ka ba Facebook ba internet pas finga ba so mon ga vient na succès ba moi s'attaquer na finga ndenge nini ngai kisinjora naza kolobela mwa maso muso afinga batu mamingemi atika kofinga batu mwa maso mba kofinga ka conseil Chantal Bola c'est pena Chantal Bola akesela nga video na manike utabia zo luka yo na lakisi manike photo na WhatsApp manike abi lile mwa sabage kofinga biso Chantal Bola nga kisinjora ko na sambwa kala ozelo ko fianga tenga na sambwa kisinjora boy azaka loka mobali oui mais na botaka nanga ozana bébé no mesa mwa no mobali tapé na mobali obeninga so azeki mwa mobali nga kisinjora atana ndoto na olala hote mais ya bige ye ana poto mwana na poto yo ana possibilité tina mwana na poto te ngapa nazana Kinshasa pesa mboka RDC za mboka na biso vrai pays j'aime mon pays nalinga pays na nga mingi nazaka na vide na nga na vandi bo Kinshasa mboka na nga kitoko boy na fai na nga à l'aise na province na nga na vai na nga oso comprendre donc Chantal Bola respect na vient jora zo nga bien ngapa na fonso nga bien ozo nga bien te ozo tatanya na na kin mete ozo la poto za mabeso kitoko te ta monoko lokola pop po ya bana basumbaka yo ko saka na nga yo to wana kale sote o de faka bilamba na poto ba bisinga makambone tout batekelinga wana mobali wana imoko mobali na mutaye bisinga ichi alors sinjora parlons à présent mobali nga biso bakotika na chambre biso tout olinga so mutu alinga soko sala amour moi mwinde yala babi alinga mwinda te na ebite moi si vraiment na ebite basa bien loka ba lorese na congolaise vrai bébé bana parir ba finga ba tuté moi ça poto lisi ba lingi l'international ba mimika malanda lokola ba jili mubenga moi ça respect ba finga ba tuté soko yo siko bo sali kaka direct ba finga ba tu ngako to soko finga ko notika na yote merci na Mélanie Intercontinental ya lieve ka c'est vrai jo vient na lieve ka c'est vrai jo ba vrai jo ilo gaxo d'Afrique nazako zela Pamela Musula zakoya merci na maison na biso Max Force Kazamai na kati ya Kanfufu wana directeur mokonzi Claude Mususu mokonzi ya Diama kwa wana pire na merci na Kajulu Samba na Elo for Ilo Gaxo d'Afrique merci na Claude Zola Yaya Motema Clarisse Mankuntima na Vex petit na Chantal Bola waza vient na yo respect. Alors parlons à présent parce que lobagi auto lobana avant to kotava to si sa dossier à Chantal Bola autant comme ya maniqué et beaucoup de personnes j'allais dire se posaient beaucoup de questions aussi également ba benga inga babi Prince Bakali vient jora to moni na Karine Mokonzi ba lobe moi mingi na Karine Mokonzi mais ba kamwa na Karine Mokonzi na maniqué li susu ba songa ni li susu ya makasi ominda panya na Karine nani wana manike manike sumta panya na Karine manike mtapanzia na Karine nda ko finga wake no tansa bana après azobozonga ni li susu ya moi stanga ta finga na mbal na ya moi stanga na Karine ala ina waka kosaleka manike boy manike pa mtaboya manike mtaboya de na minute mo yo ki la manike à 100% à 120% ata 120%. Manike mama bana kati tatu bebani to bongisa na biso me ba Karine baba na mabe bazo banga ba grand leader mboko te respect moi mabe oui respect za ta moi mabe respect za te ba bien to cette agence na agence de voyage et puis ba terrasse tikanga aussi sa terrasse c'est quoi ngala vila na ko sa ba ko sa terrasse agence de voyage na sali ya Karine Mokondi clientèle nyama ya tika ya ba niveau na ngana bango te ya par rapport à agence wana moi yo voyage ni yambanda ko bunya ya Paris yebisanga pesu ya Canada ou États-Unis yambanda ka c'est que agence mbandaka amana eza no problème moko na sesi agence mbandaka ino ya poto bon yo mona ki poto ça za poto ndeni tango ça za poto faut que na poto bana ba TV ka ki na ba États-Unis mona ba Belgique agangela yango yebi amona on école avion en tout cas Boudou Samba garçon de chance na Lyon garçon propre Boudou Samba papizira honorable il y a Robert Lokonda RL na la fort il y a Pagi qui est des bourgeois de Conventry il y a les moqué moné koulou tout l'homme en cravate taille S il y a Chantal Bomolo le njulu câble yaya Aimé Kaouka agence assire
Trading Fred nazo zeona kichasa yaranga Emeka Uka Josephine Mengi barabi Gisèle Kumbunyo libaya talo star yazongi déjà irrogation d'Afrique. Alors 20 jours à toi côté na kati pour que tous abamisien to ilistrango en exclusivité sur Cléboa et merci à toi les boss de la nation, une grande nation, la grande dame Pichumanga et la grande dame, merci à toi Herman Emporio garçon slim et à la prise de vie comme vous les remarquez des belles images, merci à toi Marquis parce qu'il est opérationnel ensemble avec Prince Bakali l'espoir de la presse nous faisons que notre boulot. Le président Dani Chandou, hein, président leader de la commune qui est à l'étranger, le président Dani Chandou chinois noir, merci beaucoup parce que au bagi anniversaire yonem to la Tsangai. Merci à toi l'international les 5. Les lobby déjà. De tous les moments on va venir à comprendre que ça moi moi leader ya batamaye les bateaux ba rezonaka et merci encore une fois de plus à toi Kenny Mbumba Armelour mon ami personnel international aux Olongolanga na makolo bientôt là ya Willy Moucheni l'éternel code via Petinae Georges Tikouma les patriarches Sonia Meli Engambe Mobile Obeti Likofe Moni Yango Didi HB professeur de musique à Paris, Henri Boketu, tonton Janssen, les bourgeois potés en os la main d'or. Alors, Ventura vient à Bisso, Otoebaki, qu'on a affectueusement appelé Moni Production. À Ototika Bisso Lobby, impressionné Zanini, la maison mère au Baoto Zamatanga. On dit pas Koufi. À Otokoufa Lobby à 21h, CGA ou jusqu'à maison mère. Viens Moni. Ouais. Viens Moni Production. Ah, on a vu Nangai, na Kenda, Rosengembong, on a vu na Jazz. Oui, on a vu Nangai, Moni Production. Viens à la zone à Pierre, à côté à Boulevard. Nous avons 200, $100. Viens mon cabara fort, viens mon bien. En tout cas, on a présenté par Condé Moubimba. Viens Moni Badai. Ok, Trozala wana, n'orchestre langa trolé la vie na biso, wana za ya baleki. Promettre en Na promettre en ozala wana. Alors, Ventura, on allait oublier ça, mais c'est une actualité et tout le monde en parle. Viens à Binoli Soussou, Vierambo. Comment on a moins de souba indo violé, indo salba film et andenge wana ba porno. Les amours na teza sozi. Les amours na sozi. Eh ba miti ma ba tout pas comprendre qu'est-ce que ba tout na souté ya. On a dit distante. On a souté dit. Tel moi na confirme des patrons au comme na château rouge au moins na ba garde du nord na binoté so ba garde de l'est au moins a été. Azama pour na kamuna la gueule là au moins na vie ça les loka. Jamais. Basala ka pa détruire mes simbité moi na confité ils a complet à bateau ba jalou ba ngona ka te ba vie moko ba buro so ba nani on ba fana ba c'est pe banakati bakozanga te bajalou kaka lokola nga na yebi petit wana saka banks nga atalaka baporno aza américain mwa asala baporno na ye banks mutu to atalaka ne ye mutu to ayebi na ye oyebi ke na zoome be na moni tolo na ye na mwana vie eza ndenge moko te ye aza mpe mpe makasi mwana biso aza ne jaune epuis suki wana mpe mwana vie na suki ana suki na teneno ye kutozo comprendre eza mwana vie te mwana kufi tanku te mwana ndenge aza na dilistone aza na basimba ye nanu te batusha ye te wana bieto azokokisa so 17 ans aza nanu mobimba ye bakodefosaka na ba 25 ans okozwa ye wapi na bapatron mpe akobala mpe mondele akona makambo na biso te donc ye nanu basimba ye te batusha ye te boye te akoza mpe na bapetite ami na ye ya ndenge ya classe te ekosimba te kofiasa na kini me bana babotama na poto bazovivre na poto kitoko na mama na batala mama na bango atanga yaba kofiasa mwasi atanga lokola ye akotika bana bongo te okozwa kofi aza premier ministre congolais aza na mwasi atanga oleka bamise tu bongo eza ne tembe. Alors, on entre pour que tu l'exclusivité. Merci na Sherika Elengelengi, na Vitri Sixen wana, parce que tu m'as rappelé tabasoso ngulu na tono Sherika Elengelengi alisala yo yebi masolo o nazoloba oyo malangwa ya makala. Merci na merci ya makala mama malangwa ningi ala mafuta. Maman wana Sherika Elengelengi mututo ebi po elengeza wana. Merci na Eric Mako de Paris, MD la lumière boutique la soso fonga makamite na ngiringo to awa motema pamsi divioka. Merci na ligne de la Suissaise, moi aussi avi Marais Stone. Ligne de la Suissaise. En tout cas to kota otane tozo manzembo ya Mireille Matingu. Merci beaucoup. Une très belle chanson que moi personnellement j'ai apprécié ça parce que je l'ai écouté, mais au moins vous allez aussi suivre ça en intégralité sur Cléboa. Merci à toi les boss de la nation, une grande nation, la grande dame Pichu Mangaya et coordonnateur Kinshasa Cléboa, Herman Emporio, garçon slim et chargé à prise de vie, leader Nabango, il est très opérationnel. Marcus, merci beaucoup.